Quelle grâce. Mokili yo toyaka makambo ebele. Mokili yo toyaka makambo ebele. Sokozangi Yesu mawa mingi yokokota na makambo ya mabe. Sokozangi Yesu mawa mingi yokokota na makambo ya mabe. Mingi ba bebisa la vie mpona luyenge. Mingi ba bebisa santé mpona luyenge. Mingi ba kozanga lola mpona luyenge. Mingi ba kokota lifelo mpona luyenge. Mingi ba panza mabala na bango mpona luyenge. Ye banzambe tango sali na bomoi. Mokili oyo toyaka makambo ebele. Mokili oyo toyaka makambo ebele. Sokozangi Yesu mawa mingi yokokota na makambo ya mabe. Sokozangi Yesu mawa mingi yokolanda banzela ya mabe. Mingi ba bebisa la vie mpona luyenge. Mingi ba bebisa santé mpona luyenge. Mingi ba panza mabala na bango mpona luyenge. Mingi ba kozanga lola mpona luyenge. Mingi ba kokota lifelo mpona luyenge. Ye banzambe tango zali na bomoi. Bien aimé, bato mabe bakoma bato malamu. Bato malamu bakoma bato mabe. Oh bien aimé, bana satana bazwa les devants. Pourquoi? Bokoma ba malanda ngombe na bango. Comment kokumisa un faux serviteur de Dieu? Nzamba zo solo na ote kaza yete. Un serviteur de Dieu là ta lokola ba païen. Un serviteur de Dieu choko be choko. Un serviteur de Dieu alingata suki ya pembete yombo be yombo. Oh ndeko nanga ozoma te kaza charnel. Il n'est pas de Dieu. Ko sengo bambon, ko bimana basi ya bato, ko détruire ba foi ya bato. Bien aimé dans le Seigneur, waliza makambo nzambe te. Côté mususu ba musicien, okoma malanda ngombe na bango, okoboma mutu pona musicien, omipesa ko komba musicien, opesi mono komba musicien. Païen. Côté mususu, mudazo voter pour baza ekolo moko. Mudazo voter pour ba pese masanga. Mudazo voter pour la t-shirt. N'importe quoi. Après le lâcher, nous rien ne va. Mboga na biso rien ne va. Est-ce que faut qui aucun argument? Au tel que tu as un débat politique. Païen. Mokili yo toyaka makambo ebele. Sokozangi Yesu mawa mingi yokokota na makambo ya mabe. Mingi ba bebisa la vie mpona luyenge. Mingi ba bebisa santé mpona luyenge. Mingi ba kozanga lola mpona luyenge. Mingi ba kokota lifelo mpona luyenge. Mingi ba panza mabala na bango mpona luyenge. Ye banzambe tango zali na bomoi. Bien-aimé dans le Seigneur, yebanzambe tango zana bomoi. Soki okufi, oba sambelela ebembe, oba sala soki nini. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Azo tikono na bomoi pour yebaye, obongisa éternité na yo. Bien-aimé lande mission oyo, okuteyama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront
de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Amen. Voilà donc merci on a mis sur Nabino. Bote mingi sika bozali encore une fois avec mon frère Jean-François. Il faut que mon frère. Il fait la bise. Première émission avec mon frère. Par un saint baiser. Il y a l'année 2024. Voilà donc la première émission. Mokili Oyo et ton Amambébélé. Ce qui Jésus-Christ était Moratro. Oh là là, Nzembo Momo très mélancolique. Tu peux composer tout de suite avant l'émission. Ngaïté. Yémenda Pessi pour la bano yaï. Voilà. Bateau yeswa koufela. Amen. Donc Mokili sans Jésus-Christ on est rien. Frère sans Jésus-Christ ndenge to yebe na Nzembo okokota frère na makambo mabe. Pour bana Satan na baza ebele frère. Ndeko foko yeba yango. Bana na Satan na mokili baza ebele koleka bana Nzambe. Est-ce que tu le sais frère? Voilà, bana ebele. Yango yeso loba ki boy frère. C'est lui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Qui est dans le monde, mais c'est le diable. Et on se fournit à TV, Makamama, Benamabe, Kako, Hero News, Kako, Boma, Pona Kota, elle n'a mis Mayaba. Voilà, message Gamabe. Message Gamabe. Y'a un Batoma B, Namukilon de Bakabatoumalam. Vous avez un détourné dans Nzembu, mon politicien Yamabe, mais Batou Balingi Bango. Musicien Bamela Makila, Baso détruit Batou, mais Batou Balingi Bango. Vous avez un faux serviteur de Dieu, mais Batou Balingi Bango. Discuter à Bango. Voilà, donc pour moi que bazali ya nzambeti. C'est là que tu dois comprendre que tous arabiso mingité na mokilo frère. Donc biso bana nzambe bien aimé, to lingana, to benganaka, tous à l'ensemble, pas baté basé belé. Bato bako ba bimaka en Égypte frère. O bakota na kana baleka mukie. C'est pour dire tant yeso ko ya frère, quand mukende ba okota. Quand mukende o bazali ya ye. Frère Malobombuka yotela na ke déjà. Amen. Voilà, donc émission d'Abissu à l'autre sur la révélation sur le mois de janvier. Amen. Comme la révélation, frère, la révélation à Noël, révélation donc il y a bonne année. Tu belé ba commis, ba c'est en tout cas. Na ba révélation au frère Jean-François Fonga memela kibango. Amen. Donc la révélation à mois de janvier. Mois de janvier le binini, origine nango ezanini. Bon découvrir dans cette émission d'Abissu, il y a Lelo. Et puis émission d'Abissu à Lelo. Sur retour, il y a musique Napoto et Memi Bouzo dans la communauté. Je crois que Batouazali qu'on constate quand même depuis un certain temps dans les réseaux sociaux, ils allaient dominer na Bouzoba Oyo musique et qu'on met la musique parce que tout bon ça qui quand même mango ça fait des années où bas combattant bas télé la musique na biso tout ça qui un peu plus concentré dans Magamambo Ganabiso, éveiller à conscience, et ben la biso bazala qui est un peu dans le bas, moutou est un peu moins posé, mais de temps en temps, on a neti, bah ancien démon, ils ont zonga. Tout monde domination, maintenant ce que émission Nabiso de les ali, comment tu ressens la pato protéger bah Nabiso. Face donc il y a bah dérive sur la distraction, et nakata bah réseaux sociaux, ko fingana, il y a bah musicien, musique zongi, makamba buzo bezongi, il y a ko sakanate, il y a toujours ko lobila on le la kata émission Nabiso. Est-ce que tu peux ça va combattre raison ou pas? Donc fungola vraiment lelo makambo wana ya musique o eza plus ba mabiloka ba diable na katia emble na biso to fungola vraiment lelo katia émission na biso o tu eza koleka ya vous allez vraiment à thème des thèmes ya makasi émission na biso frère Jean-François Fonga na habité frère va to banda
ndeka toyembi frère na biso yango toyebi na nzembo toyebi soko zangi Yesu frère mawa mingi okokota na makambo mabe omoni makambo nyonso olobi ya frère eza po bato bazangi Yesu frère bato bazangi Yesu bato bazolanda mokili baolanda bayebana bazolanda ekobo bazolanda milangwa frère pesi mawa frère namoni to bondela frère tokutumbuka frère taka mutunde za munene bona beto ngo lisusu tokopanza na ba micro donc tozanga ne lo c'est l'émission même toujours titi da prière bien metto benga mukolo émission surtout ça la effacer et à koloba po a édifier bano ya ye bien metto bondi na kombo na Jésus Christ éternel Dieu des armées papa comment ne pas t'aimer comment ne pas t'adorer papa comment ne pas te suivre papa na ngai mokile tondi na mabenza ce que moto azangi yo papa akwisa mina makama mokile papa kombo na kumama kombo na sanjolama toucher bana onyon son nzambe oya yo o bazar na kubunga papa toucher bango nzambe bazonga na maboko na yo baza na protection na yo papa na ngai natiki miso na maboko no nzambe pambola mona na onyonso otena nzela na biso po alandaka biso papa pambola bango pambola ba vie na bango pambola ba projet na bango ko isa banguna na bango na kombo na Yesu Kristo frère potena nzela na ngai papa frère Alim ya Mongala pambola ye pambola libota na ye pambola misala na bango pambola ba projet na bango pe kwisa banguna na bango nzambe papa totike mission na maboko na nzambe yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen 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 amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ningana, soyez dans la joie, bande konabino. Oh, nela, to lobaki nabino, nyonso toko mona, nyonso toko yoka, toko bimisa na poisa, ma kofi na bango toko bangate, ba mbeli minduki toko bangate, toza batali bosoti frère, ba ene na biso na foi, ba boma bango, ba tumba bango, ba kata bango ba mitu, ba zoaki mosa mutute, ba zoaki mbonga mutute, rien que pour la vérité. Même Yemei, le prêtre des prêtres, Rabbi, le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ, ba bomaye pour la vérité. Bien aimé le Seigneur, la vérité blesse, mais elle délivre. Bien aimé la démission, beaucoup teyama au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Quelle grâce. Voilà, donc, toujours qu'on a 4 émissions. Alléluia. Na biso, mais avant peut-être, nous allons présenter d'abord ma condoléance na Franck Stemaï, un collègue. Il y a un qui grand frère naïe. Voilà, donc, ici, les qui n'ont déjà, et puis, ils ont une activité. Franck Stemaï. Tu peux profiter dans cette émission pour nous présenter ma condoléance. Voilà. Franck Stemaï, donc. Courage na famille. Voilà. Nzambe a soutenir bino na douleur au bozui à kobungisa kulutu. Voilà. Et pesa moi passe. Nzambe vraiment a soutenir bino pesa bino makasi et zanzela na biso nyonso. Un jour bokolala bobolamu ki frère Limiazati. Frère Jeff Azati bomoni photo. Bien sûr. Pour mon papa, frère, pour kende lola. Il faut chemin à liwakaka. Mon frère, yango moni nzem to sala pe nzem nango. Voyage souke zalindeli ouais. Ave souke zalinde cercueil. Mboka ya souka paradis toli feloé. Tout dépend de la façon dont toi tu vis dans le monde. Voilà. Donc, nous avons un peu beaucoup de Jésus-Christ. Quelle grâce. Voilà. Donc, nous avons contre la 4e émission. Nabiso, il y a les lots, donc, comme la Lobaki, thème Ezali Mibale, donc, sur révélation sur le mois de janvier. On est toujours Bandayango. Et puis, nous avons sur retour à la musique, dans la diaspora. Et ont ici Bouzoba, il y a Amen. Bah, Nabiso va comme concentrer dans la Bouzoba, bah, va comme concentrer dans la Bouzoba et comme dominer sur l'activité Moussous Makaramoussous. Toujours banga surtout pour l'éducation, bah, Nabiso na poto. Comment tu reproduis bah, Nabiso? Carapété, bah, cortège, bah, poussette. Et vous côté déjà. C'est terrible. Voilà, donc on va d'abord la révélation. Donc il y a mois de janvier. Frère Jean-François, il faut une révélation. Mois de janvier, le Bénini. Voilà. Avant tout, on a un verset, mon frère. Nazali na Galate, frère. Nazali na Galate chapitre 4. Bien aimé, Galate chapitre 4, on a verset 10. Bien aimé dans le Seigneur. D'abord, je vais essuyer mes lunettes, frère. Faut n'attendre madame. Pour ça, on a tangi ma baisé, tu belé. Bah, tu as na comme na bangwana, bah, janvier, ya ba lundi, mardi, mercredi, bonne année. Faites un coup, fa quel fait le papa pour faire ce fatanga ma bien aimé, j'aime mes lunettes. J'aime quand j'aime mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Frère, yo que le tanga. Tozali na Galate, chapitre 4, on a verset 10. Vous observez, j'ai lu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il y a Emmanuel. Vous observez les jours,
on a verset 9 yoka. Mais à présent que vous avez connu, à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, mon frère, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Frère, c'est quoi déjà? C'est quoi ça déjà? C'est une zonga na makambo ya minyokoli, frère. Voilà, c'est makambo nini, frère. Yoka frère makambo yoka. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Frère, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Omoni frère. Omoni. Donc, frère, oyebi nzambe. Nzambe pesa yebiyo. So ndingo nzozonga susu na makambo mabe makambo akala wana. Calendrier ne sekbino mutasala calendrier kombo na ye Vieux Grégoire. Vieux Grégoire. Donc mutamukelo ko la biso. Grégoire. Frère, comme les Grégoire et puis après ça on peut kombo na ye calendrier grégorien. Bon, sikoyo na ba date batia bien aimé ça ba date ya Nzambe te. Toutes les fêtes dans le calendrier bien aimé ba sanjolaka le dieu soleil. Mon frère, ma divinité, rien à voir dans ma cambouanzam. Tous en 9 pays au bassin de la calendrier grégorien. Bah Éthiopien, bah na calendrier na bango, y a bango na 13 mois. Frère, ma cambouanzam tous en nous vérifions on a Google. Congolais a lingi ko tangati. Congolais a lingi ko se cultiver tes frères. Moni bazaka loka bataba, ba amen amen abakati begizi bâtiment, bato baote bango bazana révélation te bazana loko nzambete. Pe le banza mezo ba Dieu pas tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Mais bozo yokate. Ndenge ni yoke na église ona nanu nzambe bisote kazane kunate. C'est que ça nous nzambete. Vous mon frère. Baso ba yebi pe na bomba kendaka pour la distraction aussi. C'est comme ça nzambete. Comment zo kende na kendanga kaka. Ah mais pas. Yebi kazani ka mabe mais faut to kendaka. Non, nzamba zo pexer tout ça bato mabe. Baso kende para. Vous mon. C'est que pour mon frère, pour mon na terre qui bino déjà la fois passée, pour mon qui dit bonne année dem oyo atambola pour na bonne année pour na fête au total, il y a ça qui pour na Noël wana. Noël. So pour mon est janvier. Bien aimé janvier, bien aimé pour janvier. Dans le mois de janvier aussi. Dans le mois de janvier. Tant yo zo kumisa, ozo ganga bonne année. Tant yo ça la fête ya bonne année. Bien aimé Nzambe azawana te. On a quelle à l'église. Pour na bonne année, rien à voir est Nzambe a bonne année. Ozo mona mon frère, ok là l'église, au lieu de pendant 3 mois, bah, frère, rien à voir. Moutasela calendrier Vieux Grégoire. Calendrier grégorien, à peine à Kombonaï. Nous sommes bêtés, bien aimé le Seigneur, montre. Nous sommes bêtés, moutasela, on va tomber mokili. Et ça peut m'abêter pour que ça organiser. Au lieu qu'il y a 10 heures, nous allons voir. Et ça va être mokili. Calendrier, et ça pour mokili. Le 5, nous allons les 10, nous allons voir. Marie, nous allons voilà, mais ils ont babino, fait de tanga. So ils ont que yo comme ça on m'a renvoyé Nzambe. Au moins vous observez les jours, les temps, les années. Vous avez abi je crains. Yoka le bien, yoka qui toko na souka comme le bakia, frère yoka. Abi nina yoka, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Yoka, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc c'est que pour comprendre le mon côté. Vous avez yo mona nzambe ko kota sona biloko wana te eza biloko mokili frère yo ko associer on nzambe te nzambe mo lo baki ya mokili ya nzambe ya nzambe to kenaka musala pona mokili pona nzambe te ozomona po eza mona nzambe oza awa na mokili pour un moment kende respecter makam na bango kende pe musala ko yiba te po bakukangisa yo bakobeta yo voilà en tant que mona nzambe kende musala ozangi osengi muninga. Voilà, c'est ça ma kamba mokili. Zomona, oh palandi, biloko wana biso ko sala ba fête ba tia on a bien aimé, mais la fête de janvier beaucoup mais ça ga demo moko comme les Janus. Nous to loba Janus. Zomona, beaucoup nous fait on a Google. Tokotanga yango, yoko tokotanga frère. Yoka. Notre mois de janvier doit son nom à Janus. Bien aimé, qui est dans Google, qui est vérifier. Nous ne prêchons pas les Écritures, bien aimé, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Bien aimé, yon ba ko sabino soit disant batona nzambe. Au monde bon, teneti ba kazafuati. Ba blaise ma satana, analyse ma satana. Banguta. Oh le 31 sokini makamba lukuta. Après Nathalie Soumoko na soki Castanou.
Castano soki Castano ye ko la bien faut couper sa offrande moko ndenge nzamba batela ki yo ane passer mobima tane bazo kosa vraiment bana nzamba frère nzamba bazo ba avant kuto kota na libuma mama no na yeba ki yo ozomona donc so tane bazo kosa bino e makambo nzambe te hein frère yoka le totanga. Notre mois de janvier doit son nom à Janus. Janus c'est Zanani. Le dieu des Romains des transitions. Donc transition. Le dieu des Romains des transitions. Yoka. Des commencements, mais aussi des fins. Au monde des mots. Donc ça dit, ok, babinini, des commencements et des fins. Mais c'est qui est le commencement et la fin? Ce n'est pas Jésus-Christ, frère. Hein? Ce n'est pas l'éternel Dieu des armées, frère. Mais, et ça, Janus. Des mots, divinité, Notre mois de janvier doit son nom à Janus. À partir de Janus, on va le mois de janvier. Terminé, bozo sepé, bozo va fêter Janus. Yéwanande bozo kumisa. Janus. Bozo mon frère, Janus. Yéwanande bozo comporte vino bozo kende bien te. Oh bungi si buana. Oh bungi si boy. Oh yozo kumisa Janus. Yoka frère. Notre mois de janvier doit son nom à Janus. Yoka, le dieu romain des transitions. Voilà, transition, la traversée. Donc, il y a l'une de Janus. Janus. Yoka frère, tu continuer. Une divinité à deux visages. L'omibale. Côté moko, moisi, côté moko mobali. Homosexualité. Quand on a quatre familles na yo, moi na moko a commis PD, toi a commis lesbienne. Bon bisexuel parce que deux faces quand même. Kasi Satan ça rabongoti. Ara moi si côté mo mobali. Ça on joue les deux. Yo mo ba mission, o ba simba ba kisi, frère ba bimara na basi, ba bimara pe na mibali. Yo ko lo ba o yana zana sida, yo ko ba na zana sida te po bimara no na yete. O bimara na démon moko boy. Ba kumbara ba démon kati na bango. Donc notre Janus a deux faces. Bon ben tango na Google bo mo na pe ba photo na ye ba sala na ba bike ko banini côté mo na mobali côté mo mobali mwasi Janus ozo mo obino beaucoup ça qui janvier fête bo feta ki wana ozo mo na frère yoka une divinité à deux visages yoka awa l'un tourne vers le passé l'autre vers l'avenir ozo mo na yoka à célébrer pour démarrer l'année voilà donc il faut que kumisaye pour banda année na yo. Donc, yoka biloko biso to bimisaka. Batoka ba mukuna bakolo baboete. Batoka ba mutumbo bakolo baboete. Batoka ba moizi voilà, bako baboete bako kima. Zo mon frère, bien aimé, vérité et ça la nivaki mais ko bikisayo. Quel grâce. Ya bololo me fait ko bikisayo. Zo mon bien aimé, c'est ça la vérité. Et la vérité c'est une personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le mensonge aussi c'est une personne, c'est le diable. Au monde Jean 8 44. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Frère, une divinité à deux visages. L'un tourne vers le passé, l'autre vers l'avenir. À célébrer pour démarrer l'année. Frère, donc, vous célébrez la fête à bonne année. On zamba yebite, beneme bozo kumisandeye. Ba fête union surtout ezana katia calendrier, ce sont des fêtes païennes. Bozo kumisa ba divinité. Yo le totanga. Yoka, toutes les fêtes sont des fêtes païennes dans le calendrier. Yoka pour Noël, yoka son Noël, Dieu obno fêtaki au petit papa Noël quand il descendra du ciel. Qui descend du ciel, frère, si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le diable. Alors petit papa Noël, faut frère, au musabana non à minuit, au ko sabana na yo, au te sapin sa pyramide, nettoie l'icolo, dans l'issou. Voilà, bana baye makamba lukuta. Frère, frère, nzaba lo baki boya, mutu sa roleka na jugement. Frère, tant ils ont fêté ba fête yo, ils ont fêté ba Noël. Yom toujours sango bana na yo babi parents enseigner à vos enfants. So bana pe bako reproduire makambo ils ont enseigné bango. So jour bana bakende pas nzambe bako tuna bango banini. Papa mutu ala seki biso. Comment on va faire du commercial aussi. Mais juste comment nzambe ke nango. Fête commercial pour satisfaire bana. Autant qu'il fait ça autant wana. Abi je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Nga bana nga ndako ata baye bi atabiloko wana te. Surtout petit Jean-François frère. Ata mu comme ça les cadeaux le bani Noël. Avant papa. Ce qu'a frère, mais il est sorcier. Non, c'est vrai, parce que ça va faire païenne, et ça va divinité. On a terre cabane, on a tout vendu, bah, couba déjà dans ma cambo. Couille le couba jeté. Biso, tu biso beaucoup, beaucoup bonne, biso, moutonta nanda, qu'on a été vendu na biso, au baba, la banda, qu'on a bango, au biso de voir, car un dingue journée à la nango. Biso de profiter de ce poto paiement.
nalali nanga eza mabe parce que ozo fêter Janus tant ozo babo c'est comme si bato pas fêter terre bato ko fêter terre la fête normale que nous fandi la bosepeli na ndako frère fête bon mais quelque chose ensemble mais il faut la calendrier pe date non c'est ça même l'occasion moi bo sala bino ah oui moi chez moi to vanda raboye un dimanche to bengani na bana papa est-ce qu'on peut se voir dimanche moko ngabi pas de problème allez to kutani biso surtout oyaye na mbali na ye oyaye to kutani biso allez maman François Kolobi Lubu beti bilubu voilà to vandi na biso en famille to lié to melina ba bokilo na ngai quelle grâce voilà il y a pas longtemps na pesi mbote na gendre na ngai Moïse voilà Moïse il y aura Moïse Ngalima quelle grâce maman Kati voilà donc Moïse mobala moi na ngai ici donc au monde que ba ben ça qui sont dans restaurant voilà donc ils sont tout dans restaurant na ba maman François qui sont tout famille donc rien à voir na ba bonne année na ba janvier to na so to lié to kitoko donc to kangi ben na restaurant ozoma tale belende to yaki ozoma na oncle moi Moïse ko auteki Kinshasa docteur to ça qui na wana donc ça veut dire biso to za na tante ba calendrier pe sa biso date poto que nous en famille to ngala pe na maman Françoise na ngai ata na restaurant to na mema ata na hôtel nde ba kosa ndoko memo na hôtel te ba kosa kabi moto na nzambe frère donc on changer moi cadre na maman bana et ça la moi bien ça va filer bah oui yo moi sinon ça m'a bé pour o me makabasi msude na hôtel ba makango zo mona donc hôtel pour zo mona spécial comme spécial zo mona prendre ndako no même cadre même drap le bezaki drap blé zo mona mais tant boké bo bimina maman frère zo mona que donc c'est ça quoi frère alors pour na maman Françoise Bongo to pour offrir ma fleur il faut calendrier pe sanga date c'est ça le problème zo mona toutes les fêtes dans le calendrier, ils ont des fêtes païennes. Aux fêtes à Pâques, c'est Jésus, qu'est-ce qui est notre Pâques? Aux hommes, Jésus n'est pas qui n'a biso. Mais bah, c'est nos fêtes chrétiennes. Nos fêtes chrétiennes, bah, païens, bah, fêter. Aux hommes, donc, toutes les fêtes dans le calendrier, ils ont fêtes païennes. Yoka, tu continue, frère Yoka. Pour Noël, c'est le dieu Mitra. Au moni, frère. Tant aux anabana, au sommet, bango bloga, au pesi bango bakado, aux autres, c'est la Mitra. Ngapona subela moi nanga cadeau fona zela Noël c'est qui Noël pona donc la date wana nga na someka pona date wana te mais pona message mais kasozana ozana maboka Mitra esprit Mitra ozomona yoka frère yango te yoka pour Noël faut aimer à vérifier boke na Google bo vérifier bo se cultiver voilà que c'était amen amen ba premier chrétien ba béréen bible binini bazay ko vérifier à chaque fois ba ote ya bango voilà ils ateka dans le bo ça ba dim au vérifier raté ba ote ngolo ba ancienne alliance ozon dimaka amen zoka yeso le ba ki tout est accompli voilà biso to ba ancienne alliance te to ba nouvelle alliance et puis bible oyo ba to ba tiango boy eza ba théologien voilà ba ke kuna ba ko zo ba rouleau ba su biloko Moïse atika ba su biloko ba porte batika ba sangisi yango voilà c'est ba ancienne alliance c'est ba nouvelle alliance rien ozomona allez biloko mo ba passer ba et puis ba passer ba yebi na bon ba ko so ezali le banzambe to longola te to baxate ici ndenge zala to croire na tout mais lukuta l'ancienne alliance a été accomplie Jésus a accompli ba ancienne alliance bazaki na Saint-Esprit tes frères bazaki na molimo santu te mais biso na nouvelle alliance toza na molimo santu pourquoi kala ba temple ezalaki parce que l'esprit de Dieu quelle grâce ezaki na kata ba temple voilà so frère mo ko na masumu okoyana pokuta na ndena esprit ya nzambe voilà ba ko bomaniama voilà ba ko asperger makila au monde frère voilà ba ko na lieu très saint ba ko pour molimo nzambe ezaki na lieu très saint kuna et puis mta ko to so azape na masumu akobima pété ozomona akokufa kuna ozomona siko temple tant so zumsaki molimo temple pasukaki donc molimo nzambe ezasu na kata ba temple te c'est fini les temples et puis temple ezaki divisé en 3 parties corps âme et esprit muto ça divisé en 3 parties corps âme et esprit ça dit molimo nzambe frère ezande 4 et commence au 4 na moto ozomona donc yo noza tempelo ya nzambe donc tant ozo kene na ke tempelo ya nzambe ça veut dire que kunande bokuta Yesu apetant bokangeli to mona sou dimanche prochain makamba lokuta comment bo sakanda bino lokola bana miki frère mutu muna salaka bakuna so bazaka esclave ya mindele moni siko biso pe to zaka ti le esclave mindele na bamboka na biso et puis to commence esclave ya bato ba leki biso maele ba ndeko na biso moko bakobo o batangi mwa mingi puis bana maele moko ya mulili allez akumko nyo pas bien que congolais surtout congolais azak amen atanga kati omoni congolais enfin je te dis congolais atanga kati omo akendaka bibliothèque ti ayebi pe ngoti ozomona soki oboma mbongo tiango na kati ka livre
Et au coup, on a. Attends 10 ans. Avec un fan, on a fait le chef, on a mis Macambo parce que je me cultive. Ozo mon affaire. C'est terrible. Yoga le Totanga. Yoga. Pour Noël, c'est le dieu Mitra. C'est l'empereur Constantin qui avait mélangé. Mais l'autre Noël, Constantin a sangi sara païen na christianisme. A sangi sara yango. Après Constantin, un païen. Omoni yem tiskoyo a sangi sara makambo wana ya ba païen na makambo nzambe a sangi sara na kata catholicisme qui n'est même pas de Dieu. Église ya Satan yemoko. T'as le bana ba problème, papa le binin. Homosexualité faut pas nous bénir bango. Allez, et puis c'est quand même la carte église. Mais pour te dire, frère. Conservateur va d'accord mais pour te dire parce que ba conservateur bango ba ibité, il y a ça Satan. De azumiti ne pas Satan. O basé à Satan va comprendre. On a basé initié tende ba tomboki. C'était eso. Bino so, ya on ba ko na biso ba parents na biso basé na kata ba catholique. Et pas nini parce que bango tambo coloniser biso ba message na bando kata maboko bando forceur bango ba kende kuna. Ya on biso pe mingi to kota ba parents kuna alzebi na ba catholique ngokaka. Amoni après nzamba lungolo biso na kata makambo wana. Dieu est esprit. Yesu le ba que l'heure vient où il sera ni sur la montagne ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. À Bakissi, eux c'est ceux-là, les adorateurs que le Père demande. Mais le sanganan, nana kenaka l'église na binoté, na pesa ba dim na binoté. Mais ndi ngana bali saraba na lowa na tembebo. Le bana on frère. Vous comprenez? Po bana nga ba na bango kaka. Et puis bien aimé boy bango mieux se tête au tara na vidéo. Po bana nga o ba vanda na ngate. Vous comprenez? Bazo bala. Ozoma oba sakana ngaite bazo bala le frère Limia azana mboko bango bazate moi vidéo bozonga zate ozomona et puis bana nga nyoso fa bakenda misala. Non, j'ai dit la vérité. Quelle grâce. Ceux qui dans l'église na bino ozoma nazana moi si moko la mokara 5h du matin donc il me dit 6h 7h ndako da sola alamba yemo atelanga le net mikolo atelinga mbinzo mayebo pondu voilà loso kwa na bi mama na liani abi papa abi mange tout ya moko teranon so na kinaka l'église binoté so li pombolonga bongo nini nga ozoma bomo te bazo ko sabino frère kanga mande na Yesu quelle grâce tuna nzambe asolula kanga mana Yesu na akopambola yo akopeso mobali ya bien akopeso mwasi ya bien akopeso bana ya bien akopeso batu ya bien voilà entourage ya bien tel entourage nanga tel ba tanks banks ozomona ba tangi bangala bazawana ozomona ba frère nanga George Kakoy bazawana ozomona frère donc terrible ange mputu baza bele ba frère nabiso et puis ba banga kanzambe ozomona frère. Donc c'est ça, donc bien aimé le Seigneur et ça m'a béglisité l'église wana et ça m'a kamba le kuta yonde sa ngai chaque bouton avant to la na bana nanga to partageaka oui na tangi ma verset mon tante albi je n'ai likaki allez nessa bango na chaque jour le mot c'est le moi bien pour nzambe yo ça ni pour nzambe le ora papa j'avais fait traverser une vieille ngabi voilà et toi tu avais fait quoi oh moi j'avais donné donc c'est ça mon bana bazo kola na ko banga nzambe ba mitra oyo ba yebiango ba janiso ba yebiango tout monde donc moi que tout bon nga JF junior yeko zo atana classe ya bandoko na zarani. Ouais, Halloween. Halloween. Il y a des jours Halloween, papa n'a aucune classe. Tout le monde, à Kendakati. Vous avez dit que aïe bien ok bah fêter ba démon. Il faut pas déguiser ba ngoya ko ba ko déguiser été. Moi na mukende ngwana. Vous avez dit, il y a besoin enseigner à vos enfants. Au Noël, au souhaiter joyeux Noël à répondre yoté. Mais bonne année, pour dire mais ça année. Qu'on souhaite une bonne année et ça m'a bêté. Tu souhaites bien bonne année, tu souhaites bango. Bonne année, et ça m'a bêté. Oui, ça m'a pas bon la bino. Parce que bonne année, ils allaient selon année. Bonjour, ils allaient selon journée. Comme des moments, on a émission la salle qui la fois passée, on a souhaité bonne année. Oui. On doit comme un commentaire. Mais j'ai fait pixi, ma fête, il y a pas tout ça. Non, fête. Ton lobby bonne année. Bonne année. Quand on va bonjour. Bonjour. Oui. Selon Mokili. Voilà. Selon Mokili, tu remets année Sika. Toi, souci Nzambeti. Selon Mokili, bonne année. Non, Moussa va plus bonne année. Moussa bonne année. Non, j'ai fait pas ça. Il y a tout le monde fait. Un vidéo n'a fait des trucs. A fait ah, souhaiter bonne année. Bonjour. Voilà, bonne nuit. Et puis si tu es bien éduqué,
Européen, ça va biloko wana. Voilà, bon appétit, bon week-end, voilà, bonne journée. Voilà, donc ça va biloko moko, donc kokola nango nano. Ozomon, c'est ça ngoma bête. Secondo côté na ba rituel, na ba fête. Oh boy na boy, wana ekomi mabe, omuko bebi sabana na yo, nzambe ako juger bango, bango akotanga kombo na yo, ozala juger. So bo sala qui on par ignorance, la parole de Dieu déclare Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Voilà, mutuko ça ça on a ignorance, nzambe ako limbisa yo, mais so ozo continuer yango, c'est-à-dire oyebino déjà vérité. Mais au cas d'un système mokili, ah, ils ont mabé, ils ont mabé. Ils ont mabé parce que ils ont fêté Janus, ils ont fêté Mitra, et bien le kende qu'on fait faire dans Google. Ils ont des démons, ils ont des divinités. Alors ils ont des gens qui ont côté na bilo ko anate. Voilà, na kombo na Jésus Christ. Mais frère, mais par rapport à l'implication tout le temps moi j'ai déjà janvier au lobby là, ils ont fêté un démon au lobby sur Janus hein. Janus. Mais quelle est peut-être dans le bas répercussion dans sur vie na biso. Peut-être au mois de janvier. Quel est le comportement chrétien par rapport au mois de janvier parce que tout les alliés moi mon dédié à Janus. À Janus. Pour bien commencer l'année. Comportement il y a quartier chrétien aux alliés dans mois de janvier. OK. Pas dans la quartier à Bonzambi. Voilà, comportement chrétien n'est tingana biso n'est tingana ça. Donc ça veut dire que pour nanga et là, mais moi déjà, tu peux la fêter à terre, mais alors qu'est-ce que ça a fait le premier quand on fêtait le 1er janvier. Ah, le premier qu'on fêtait. On fêtait donc. On fêtait des mois. On fêtait Janus. Mon babi pour bien commencer l'année. Avant la belle. Au monde, il doit au bandit année na Janus. Voilà, ça veut dire qu'aucun moitié, tant au monde a des problèmes, ils ont la santé, problèmes dans la famille, problèmes dans la moine, mututo ko kufa mututo ko bela na. Ba suba fêter à terre, ba gena au Sambela aussi. Mais c'est ça. Mais il y a Sambeli. Mais attends. Nzamba protéger, tout, remercier Nzambe. Mais sans qu'on fête, il y a aucune boîte quelque chose comme ça. Autant que ce verset, autant que wana. Donc, azo craindre, azo banga à travers inutilement pour n'avoir pour observer car babilo kuwana. Comment est yo so batu baké ko kumisa Janus. Yo ke ko Sambela pour na jour ango. Mais les ana sensité. Vous avez les ana sensité. Donc yo pour na yo le 31 faut na Sambela. Mais non. Faut na veiller, faut na gêne. Oh, mais bango jour wana eza jour moko ya makasi pour na bango ya nguya pour bazo célébrer Janus. Ce que yo peut ce jour là maintenant. Bisu tingai na renga na ndako, na otana nga télé, elmo na série vidéo na ngane na salaka, elmo to bengani, elmo na lali na nga. C'est ça. Rien. Moi je suis moi na na téléphone, moi na donc c'est biso comme si rien n'était. Voilà, ceux qui ont eu jour à Janicité. Tout le monde dimanche, moi, il y a pas longtemps, beau-fils Nangaï, Moïse Ngaliema, a invité Kingaï, invité Biso tout, tout le monde, tout Bengani Biso tout, au ban de Bana Bayaki, ba famille, tout le monde, il y a Bakangi restaurant au Bimba frère. Faut que Tchakula. Au bon frère, rien, donc, bonne année, Noël, tout beau te fou comme la Mitra, tout beau te fou comme la Janus. Tout bon Nabiso. Voilà, ils ont bataillé sous. Il y a autant que mon frère, dans un Colossiens. Colossiens chapitre 2, on a verset 16. Il y a Colossiens chapitre 2, on a verset 16. Il y a frère, je lis au nom de Jésus-Christ. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, frère. Ou au sujet d'une fête. Vous avez frère, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. On est passé à dimanche. Il y a des gens à sabbat boya, le kuta. Notre sabbat c'est Jésus-Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Frère Yoka. Mouta j'ai jeté. Sujet du manger, n'est pas kala. Ba oli angolote, ngulu ba boka mutu yo chrétien, na li angolote. Vous avez siko, na ba chrétien ba za bongo, wala ngulu. Donc autour li angolote, aso peso makamoko ba explication mais na saine alliance. Vous avez o que c'est une nouvelle alliance. Nous avons habité li biloko tout. Frère, vous avez yoka, autant verset, moi j'ai jeté, au dit une fête, yoka. Hein? Au dit nouvelle ligne. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Voilà. Frère, mon biso toi na kacha Christ. Toko sa makamba mokilité. Frère, yo kana tanga vesa suka après na pesa maloba na mboka na yo. Mboka yo zela frère nanga nazana 1 Jean, yo no tanga na 1 Jean awa pardon frère nangai. Voilà, 1 Jean, voilà. Yoka. Voilà. 1 Jean chapitre 2, on a verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 1. N'aimez point le monde, frère, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà, Yoka. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car
tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, frère, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Yokasko, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. Frère, you ganga ka ngana za mwana nzambe. Ngai ba toucher ngai te, mais okende na new arena. Ba mona ki na new arena. Zoka likambo frère. Jo bando ka ngana nzamba ngwana. Uzomona, okende na no ba boîte. Uzomona, vie ma be. Uzomona, ba chrétien le bangwana frère. Uzomona, c'est terrible. Il y a une différence entre ba chrétien na ba enfant de Dieu. Alléluia. Faut y bloquer. Différence ezali entre chrétien na enfant de Dieu. Parce que chrétien, ils ont commis chrétien. Donc chrétien, donc il a dit l'anda Christ. Mais ce qu'on dit c'est ça, enfant de Dieu. Vous voyez la différence? N'est différence c'est ali ba mikiliste na ba na poto. Pour mikiliste c'est ali muto aye mikili. Pour moi na poto c'est ali moi na bote mi na poto, na mono ay na poto peu jeune âge. Donc koli na poto. C'est ça. Na pesi onos limbambe mbote na sepelek na mission sala ki na papi gen. Donc merci Nelukwana. Quelle grâce. Voilà. Nous avons des autres clôtures quand même première partie émission d'habitude l'autre on est rapidement donc Boyoki révélation il y a mois de janvier donc c'est les démons Janus. Voilà donc Janus Oyo bah c'est les bala mois de janvier baki ba boîte baki ba langue ça disant makamanzam ba tout baki ba église ba sali ba jeune ba 3 mois Janus ba bini le Dieu pour bien commencer l'année il faut comme la Janus donc on ba kende ba sambele ki jour wana ba sambele ki Janus on était 3 mois donc nous avons battu la kabiso chaque jour chaque fait limbisanga il y en avait ce monde lingara mingiawa j'ai la vente tout longa ça n'a tanga verset j'ai la frère dans Jean chapitre 10 dans on a verset 27 yoka verset et je lis au nom de Jésus-Christ il y a Emmanuel quelle grâce yoka frère mes brebis entendent ma voix yoka je les connais et elles me suivent frère je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main et ça na janvier et ça na mars et ça bongoté donc alobi to landakaye mais bino bolanda ndé batu parce que bini pona ngai au prophétiser ni pona ngai année oyo telana bazo ko sabino année oyo année ya boy est nzamba yebi année uzomona nzamba batela kabiso chaque jour na bandeli lisusu na kendaka ba église mino batimati uzomona na kana ba pasteur na binoté mais ndinga na balisaka bana na ngaboyi ndi naza bien na vie na ngabo il fait nga tout tolo ya Yesu et le bata frère na tangi c'est Jésus-Christ qui gagne toujours il avait gagné et il gagne et il gagnera toujours voilà amen thanks banks bala maman Violaine mona matadi voilà quelle grâce. Voilà, donc tout passer quand même la deuxième partie. Donc il y a Lelo. Voilà, donc deuxième partie, vous allez sur les retours, il y a musique na poto. Ils ont ici Buzoba, Buzoba la katia communauté. Et toujours le blaté que musique et zongi, ma musique et zongi, mais zongi de Buzoba. Ça dit que à la place même balobe la musique, alors on parlait sur Buzoba, sur Kofingana, donc on découvrir même un autre, il y a artiste qui fait le bidé, un autre naïe bazar ko détaillé en ya mobali, dengezali et comme ko banga plus pour la bande biso c'est quoi toujours le retour ya musique na Buzoba o izongi na kata poto ba live comme ka yango makambi comme ka yango makambi même ya mboka na biso comme ko zonga pe na sima par rapport à bande ezalaki ba combattre ba telemaki ba ba peu éveillé ba ko même pe na ma conscience ba bazo ko profiter que misala mais ce que comme Buzoba comme ko zonga et comme ko distraire ba na kata poto comme kobanga pona ba na biso ya to meka pe ko lobolo moi muke frère parce que ezali quand même problème à communauté ça touche quand même la communauté voilà et je crois que à l'allure où vont les choses na bane ozakoya bane o tozali na bane koya ça dit que to coupe sur ba poto voilà oyo et longwa qui déjà quand même to bosana ki yango mais za kozonga risque pour que bana biso bana toujours perdu dans la camp oyo la musique et memaka ça dit que il y a la musique qui a beaucoup fingana belé fallait qu'il y ait des musiciens qu'il y ait batu awa to lobaki en émission awa c'était une bonne chose il y a na batu na poto mais tout le monde quand même ko ya nango yesu nde na Buzoba makasi
Tout le monde fait tout le monde c'est des places pour le baki pour bamso ba comprendre ki biso ça veut dire on a le baki na ndenge au monde que soit disant ba homme de Dieu ba memara ba tuté voilà on a ina mo sina yeto ega yemoko ba choriste na bango ba ya raté ba protocole ba ya raté ba ndimi ba ya raté mais ba mission païen ba ya na batu malgré ba ya na bango et puis ba ya na bango frère côté spirituel eza mabe pambate ba famille na bango mingi ba nyuka makana kin bato ba na bango ba bendi ba étoile na bango. Ah, doit y avoir bien d'étoiles. Oh, namona oyamba ki camionnette mbola, oyamba ki aw. Camionnette mbolo biso to yeba ki o wana yete. Mais ba na poto te. Nazo tuna nazo sayo, o meli camionnette mbolo biso yeba. Mogar donc mutu moko bien to zala na ye donc charisme oyo namona lelo eza yete. Ba yiba e lo moko. Akanga mana kofi. Ba tambola ba nini ba yiba. Ndenga zara na zara poswa pamba na lobi yango lelo. Et puis akanga mina fali. Ozo mon frère, na musicien. Na yebi monde na musique. Mon frère, na yebi monde na musique. Mikolo jeune wana o ezaka porte-parole à Kofi a commis à Fali na Bruxelles a communal. Nani merveille. Merveille ram. Atole ke mission moko boui na Paris, a lobé loko moko boui. Azo lobé la faire. L'ande mission na. O ka ba spiritualité beti wana. A beti a bimisi ba biloko. Ozo mon abi faire il faut keba na basi abi biso moko to ebi mondo ndenge kendaka moi si ka faire so bengi kaka moi si moko pembe akimba ba beni makam e mene azo lela awa ba ozo basi na ngai wapi lelo ozo mon frère donc ça veut dire que makamba bimiso na petit wana azaki na Kofi donc tant faire la finga ka Kofi on va se imisi moko finga ka iboy donc ba c'est si moi ba c'est là qui loko ba bendi makam. Yimo zolo bango. Azolo bango. Donc ça veut dire que neti ba camionnette mbola ko mone boye. Ko mi bilobela lobela. Ko kosila nanga makambo. Abi no sana boîte moko boye. Nga siko na zo na boîte wana na vanda kana ye. Nzoka boîte wana moi sinanga à l'époque azalaka associé ya Louison Polondo. Bango ne ba kolo boîte. Donc asoki na ye za lokola mobali ya mukonzi wana ye. Donc na melaka ofele na liaka ofele so on va non den yogi mutunanga et pas obanga petit ozomona seko na zongi l'été parce que omoni neti kamti mbola frère ngana ko lobele mabete omoni na ko lobele mabete parce que ça mutunga na yebaki ozomona moi j'ai beaucoup de respect pour na batunanga kala ozomona ya na tengleke kaka batu lokola ba alebola frère ba action zakoto. Mon frère, bah oui et tout, bah kabaka muzuna bah tika biso, frère, bah toi on a tout, bah mettre Kandi, bah mettre champion olympique, hein frère, bah poison Gorbatchev, frère, bah toi on a tout, on a to kolina bango frère, bah na miki na poto, bah na miki, génération de biso, attends yazo banga petit, je ne sais pas sera meli biloko, na koza mukolo na uto ajimoko, donc yazo zonga loko la fali, bah frère bah petit na biso, vous mon frère. Ba petit mike penda ba leki penda alors ko yo ngaza mona série 6 ko yo na ba bêtise ndengwana na moni gina muto eza suyete moni après so tanga to ko luka yo frère poka na peke respect moni frère parce que ponga na ko yebisa ye to kutana oso prendre frère to kutana attends frère to ki yo ka frère to ki matambango to ki matambango Tout mon frère, et le bao pour na moni abeli n'en a profité. Non, c'est un frère pour moi. Aux hommes, bangone bao tia fali ne rire. Faut mon ba nuare na trois wana. E mo biloko leki ona sali pa beta. Yo sakana ba plein wana. Biso te bi mundu wana. Na fanga ba bimana bana na ngai. Bo kama ko mona fali na fali ba lo bana raté. O mona Kofi wana. Oh, ba misemi ba bimana bana na bango. Aux hommes, ba misemi ponga ba senga na ba bimana bana na nga. Basengangango. Tant que moi n'a pas se révolter, voilà beaucoup mes binemi, bien boye bina binoté. Bozo comme ça aveuglement. Frère, qu'on les amende dans makila. Surtout on comme ça. On a petit na biso, rebo conseiller au moins mutu sou nani denilesi. Mutu moko sans charisme, mutu moko sans valeur. Frère, banano bazo tala, moi sinon zo tala. Soit des un homme de Dieu, au comme qu'on lobela moto, pour pas peso bilamba, pas peso ba sapatu, pas peso mbongo, mais va travailler. Aurait produit, aurait optique à produire, mais produit me tiki you.
ozomona eloko otie siko yo rotika noti biso totiki mais siko yo produit ndek boyi na kota suti elembi yo ozomona siko même monoko kaka hein batu moko frère ce sont des vauriens yanda ba soki mboka na biso ezalaka organisé parce que mboka na biso eza organisé te soki mboka na biso ezalaka organisé batu lokola badinilesi bakota boloko parce que ozoya soi-disant okamba batu mais ozomema batu siko bandimi yango balanda fali hein. Et puis, mais c'est un fils du diable. C'est un fils du diable. Et puis, le pesanga kanda tanga ba kombo ni tazo tanga kombo ya Churamboma. Ça m'énerve. Parce que Churamboma ya lelo à l'équipe de Nélis n'a pas argument. Churamboma nanga est différent. Ya muzaya Churamboma ba ko zalate. Churamboma non Churamboma on est Churamboma ngasi na pesa Churamboma message na mission ngana Churamboma so il faut amiyeba fait ozomona il faut amiyeba so que Churamboma neti biso to miyeba Churamboma il faut amiyeba so ka miyebi frère batu lokola ba denilesi a pesa ba lobelaye batu lokola ba kanuti mbola a pesa lobelaye ozomona parce que oya obengi Churamboma petit kanuti mbola ozomona mais OK kanuti mbola quand tu passes à la télé c'est pour dire des bêtises. Mais tout le monde la moussa, conscience ya peuple. Frère, ba tout le monde, ba boketu wayambo, ba commandant eso. Ce sont des gens à respecter. Fana kosote. Hein? Tout le monde c'est quelqu'un à respecter. Denile c'est un ba mo na bino pendenge moka. Nzoko vous ndenge mon côté. Denile c'est dit des bêtises à la télé. Quand tu m'ole dit des bêtises à la télé. Vous monde sur tout le monde tango vandi so fungola. Nous to fali bela nous t'abouons un peu mon azupé loko pana yo. Voilà. Alors maintenant basa inférieur vis-à-vis na yo. Vous monde prends conscience mon frère. Miyeba. Vous monde miyeba frère. Ta akarama kana moka kana akenda kini ce qui tchatumba. Basé loko mon côté. Vous monde tout le monde ba vrai. Surtout comprendre des pasteurs les achura bon matu eza nani. Matin communia. Comment il fait qui vit? Vous avez tout en combat côté. Vous monde Chatumba. Donc ça lui ba bêtise autant na ba combat ba sexe mais tu na bon matin au micro oh ba miso bando ça ensemble là ozo ba no pasteur et le ozo ba ça que tu na pasteur était pas kangi ba suki mais soit quand il coupe frère nessa qui est azo le quartier costume à la tineti biso boy hein tel neti nani mutu na biso comme nani oya Belgique nani on ça ba miso de yemoko après son combo ce qui njili nini ah nani Fabien Kuswanika. Tala Fabien Kuswanika. Changu TV. Nabi onjili. Changu TV. Vraiment, tala Fabien Kuswanika frère, ami yebi. Ala telango costume, ala telango cravate, akatelango suki, ala telango lunette. Ozo mon frère, mbala moko pesi respect. Frère, attends c'est nous toujours ya boy. Tout le monde ba ser corté. Ozo mon mbala moko muto a considérer yo. Churamboma frère. Européen a reçu quoi Kati Soukinaye a changé tenue vestimentaire. Européen, au monde il mourra type parce qu'il dit des choses, mais tout le monde paye. Faut pas tout boire qu'on a pas fleur. En fait c'est ça que tu lobby, ça veut dire que ils a ba genre d'émission, ils a quoi éveiller conscience. Mais ce que le problème c'est que le bouson de comme kozonga, pour y a ko diminuer ba biloko la valeur to comment ils n'ont déjà. Tout ce qu'on a besoin voilà bah insulter après on m'a bien battu il y a un autant verset mon frère pour répondre yo na quel psaume chapitre 1 il y a un autant frère na quel on a verset 1 à 2 je lis au nom de Jésus fait tant pour nous constater heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants les Kamnoti Mbola, les Maniki Tsukinini, les Kissinjora, tous ces gens-là, frère, ce sont des méchants, des Fali Poupa, des Kofi, des Ferré, ce sont des méchants, frère. Et les bateaux, na communauté, frère. Mobutu Kangisaka Kofi na Nyoka Longo, Bakotaka Boloko, frère. Nathan Wakala, frère, tu es là, Sakombi. La télévision peut être en plus les réseaux sociaux. Mais au canapé moutouté, mais au canapé ça la pas top. Frère, à l'époque, frère, tu sais que Sakombi. Yoga force, hein. Tu sais que Sakombi nongo. Et trop pas Zalaki. Tu sais que Bolikango, frère. Hein, frère. Tu sais que Mbunza Carlibon. C'est quoi ton banane? Tu sais que banane, frère. Tu sais que banane. Hein? Au moins, un ouéra son n'a pas su qu'il n'est pas comme un député. N'importe quoi. Frère, c'est comme c'est du n'importe quoi. Hein, frère, il y a un respect zaké. Donc, on est pas musicien. Tu vas au finga na wana, passer ba konzi wana ba master na bango.
bamelaka balangwaka yo mela na ngunza carlibone rapida ba misete mais ali bato oyo balobelaka bango nde baya ko s'insulter ba réseaux sociaux tout le monde ba live na ba TikTok il y a des députés qui s'insultent frère il y a moko benga soki Daniel Safou frère ngala ko tala type wana te wana député frère so beliko finga wa dire somo hein et puis na ça na regret makasi ya Zakari c'est quelqu'un que moi j'aime et je respecte. Quel que soit le problème, tu ne peux pas passer comme ça à la télé. Il y en a fait de bon niveau mon côté. C'est quelqu'un qui a étudié. Déplorer aussi, exposer moi. Mais attends, frère, l'homme. Attends, laisse-moi te dire une chose. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Ça veut dire quand on joue ça la bongo, ça veut dire au monde comment récolter. Na bâton anti-valeur, bâton na niveau na yoté, comment finga yo, comment qu'on filmer moi na biso. Ça fait très mal. Exposer de cette ça fait très mal. Ngaso mukona komona ye ata Zakari soka lingi apesinga numéro ya mwana tokondo kende kuna tata prière na ba frère Tangi soka lingi azolanda émission na biso nga conseil na ko pesa il faut mi pesa valeur asa c'est un historien c'est quelqu'un qui a étudié au monde frère asa na bagage intellectuel ase rabesakate na ba frère ba finga na kaboy na ba golo na non enfin tu ozomona bango ozomona kutu bango te c'est pas ba démon ta super ba c'est quoi mwana na biso innocent moweyi ba mo filmer ko finga ye tim ko so ba ko betailler parce que ce sont des voyous ce sont des démons ndeko lobi ba démon ba ko bambe mulangi po ba salo pasi donc ça fait mal Zakari vraiment malheureusement c'est ce qu'on a battu nanga Zakari ba Serge Kayembe wana battu nanga c'est terrible quoi c'est terrible frère ndongo lobi au moins bip fait tout tangi yoka heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants yoka qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs yoka et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs yoka mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit plaisir na biso zali loi nzambe ça veut dire mibeko nzambe bolingo nzambe bonzambe frère zoma toko vanda bato mabete bato bazo bebisa mokili po baza bato mokilité frère bango fo neto biso te sata babwaka ya babwaka na ba ange misu bana ba samai bat fait bat mi batambola ka ba sirène des eaux mi mo ba yemba kawana misu bazo yemba misu bana ba politique comment yo za na politique frère malobaka mbuka yo maka mususu voilà comme to lobby awa donc retour ya musique qui ils ont ici buzo balanga ya poto. On ne parle pas de la musique comme telle. C'est-à-dire que tu as analyse la musique, il y a chroniqueur, il y a musique, il va parler sur musique. Mais c'est plutôt biloko mususunde abuzo et derrière musique. C'est ça que moi j'ai dans concevoir on bien artiste et musicien na batu na poto aye ko beta ba spectacle na banani voilà mais elo ba lobelango mais bakozo ezande buzo bande yesima c'est à dire que c'est comme si musique ezali kaka moi tremplin moko boye pour la raison que ça buzo la carte de communauté mais na lobango banda kala voilà comment on peut comprendre ça au moni ndeko baki est ba combattant baza na raison pas mais ba combattant baza na 100% raison ozo mona frère et babilo kono zo mona wana frère musique mboka na biso etambolaka na muziki na ba faux pasteur na lobango tongo midi pe pourquoi pour peuple azala na buluyeki omoni ba musicien ba na mission ya kotia luenge congolais frère omona congolais moko temps à partir de 50 ans 60 ans mukolo mais so sona ndi azana 18 ans il fallait jour talana no frère uteno aja mutu mandifika pembe lokola ngai uteli lobeli so mutamo keita bana nai ozomona siko frère batutu o bazaka na banganda kala o tozaki na mona banganda kendo tala bango bana ba remplacer bango je te dis biso heureusement ça basala biso grâce to bimona ba fi wala o derge mona limia non ozomona donc mona na tambulo bono rené na limia mona zaki na ba 5 ans ozomona le lopa koli al oligné soit ça bon on peut masano siko bazé belé mona vie en bengo petite pour na coopération to coopérer naï wana mutu na ngati mais tel âge mais c'est ton fils. Donc ça veut dire c'est ça. Ça veut dire moi les Congolais frère, bah préparer na buzoba. Moni, les politique, il y a Afrique. Il y a un moment sauté même les Ivoiriens, bah ça va boiter. Tant bah il faut d'abord bah Congolais. Ouais, ça veut dire bah même bah musique, musique na bah kuluna. Donc ça dit bah abandonner l'étude. Comme ça, bah landa luingi. Voilà, ils allaient politique y Afrique frère. Il y a un moment bah Marocain peut bah comme bongo. Donc ça veut dire que intellectuel donc batungo poser comme il passe pour nous retrouver bango donc mais ça n'a pas même bazali mais bas siko dominer na bat o tezo sala bah oui ça dit que bango ba dominer so que dans les réseaux sociaux to ba débat la biso kitoko makamba mboka la biso tout ça makamba bien o ke ba la poto ba mekape ko zwa mo mayele mais ce que dominer buzoba
Mais monsieur Bouzoba, et comment comprendre les déçus? Oui, pas ni. Pour Bazoba Baming. Moni, émission Bouzoba exemplaire pour Bazoba Baming. Nous avons la vue, c'est-à-dire que nous avons la live, nous avons la Bouzoba, Bazako Bengue, Bazako insulté. Quelle communauté? Et le matin de Boké, tu as vu Congolais, beaucoup faut pour la Moutakala. Quelle communauté? Donc ça veut dire que frère Nangaï, et Pessi Passe et Pessi Mawa, toujours c'est quand même, frère Ezali, Mboka Nabiso, Ezo Kende. Ozomona, Mboka, Ezo Kende, ba prépara Congolais na Bouzoba, ba prépara Congolais à la Soulard, ba prépara Congolais à la Moutalouyenge, ba prépara Congolais à la Sapeur, ba prépara Congolais na, fait comme tout le monde a le lot, ils ont préparé depuis des années. Yango le lot yo, Ezu place, exemplaire, nous Congolais, tala bango mona Sapeur, Ozo comme ça bilamba. Il y a yoté, il y a couture na kudubu yebanité, ba fouti pe yoté, aux appels mannequin na yété, aux c'est les publicités. Le Congolais a tel t-shirt, faut pas comme Fendi, pas comme Gucci. Bon, bilamba na basala ngo pona ba petit peuple. Jamais au monde mona mobutu ala tiam. Frère, jamais au monde mona roi ala tiam. Et ça pona batu moko boya ba, aux mona basse classe. Non mais un même chef, frère, il faut mais kasi yango te faut buna bo so mangote. Yo mona zanga mudu mdala te avant de ba mi Gucci mais asa mobutu te. Yemo za non Griffith. Hein? Frère, tout le monde frère JF il faut na Gucci mais non. Vous mon frère. Donc ça veut dire ça batumo alinga c'est confirmé faut la tababilo quoi. Batumo peut la tababa ba konto la tababa. Mais non, le président tout le monde a toujours les années tibawana tout le monde a raté frère. Et ça batufo ba prépara congolais na Bouzoba pour Mboka ekende. Vous mona lelo oyo omoni ba ressortissant ceux qui en Palestine ba Mboka bango na Congo hein. Bon, toujours quand on va rumeur voilà mais c'est pas confirmé. Mais c'est pas encore il y a un projet sur ça. Yoka frère. Yoka. Le ministre de la communication a démenti a démenti, il n'en est pas question. Mais bon, on verra ça. Mobutu a tellement galobagi ne Mobutu c'est que makambo le bango après 20-30 ans. Que côté ici ba somba côté ici frère congolais des fois la muka. Ozomona bazong c'est une musique awa po nini pour ba na poto diaspora zo telema. Ozomona ta le loyenge na yo ki fait na biloko ngana tala ngote. Na otaka tellement live moko na yo kanam. Donc voya mwana mobali azoba la pona papou to papou ni ne bien qu'on oublie qu'on on et puis c'est qui c'est papou là c'est Fali donc comme la voix ya mwana mobali donc c'est terrible awa bossa avec famille na ye moi na nga moko frère moi na nga bongo olongo na famille ozomona frère olongo oke musika na ngai ozomona frère nyoso no oka yo tunaka komba papa ni nani oka mtu mo bayimbaka ozomona même sur vérité frère parce que Olandi Loyenge, Olandi Bouzoba, bana ba omona. Moi quand c'est ça, bana ba omona. C'est l'éducation bana risque de voilà. Après bana bako tel bango ba conseil yo tel bando banini. O ba papa so bangina ba conseil. Et qui rêve na peut-être que ba conseil. Ozomona. Omoni siko. Menga mona o na discours ya bongoti. Donc bana ba kama to ba mona ba photo na ngakala. Faut ngati na ki musicien, musique païenne beta kananda kuna ngati. Oya kananda to na maman Françoise hein. Ngai so bana baké ba classe na musique nanga na oyoka na koma banzimu nanga ke na vandi boneta ko fila ta wera jamais de la vie jamais bana nga ba yebi biloko wana te ba yebi biloko wana te yo na nzese la ndo maman François so ko tala ba théâtre na yo talango na ko na yo moko po bana bino moko ba mama bo bemisi bana bino moi na so mona comédie nde ba mona ba comédie poto ba star yeba ko mona mutona pe star ko mona ba tisi combien de comédie basanga la coutu bazobala comédie basanga bana bato voilà bazobala bango 5 peut ba para bayeba pas pas comédien ya la vous on pas musicien la même chose bon bala même ba parler sont même pas au courant vous mona nous sona pourquoi moi na ayebi na ndako yo mto lakisaki yango vome moi na ayeba na balabala nzamba ko tuna hote yo mopo ozana capabilité te moi na ba camarade mabe balakisi ba biloko wana mais yo te moto yo parole avec moi na biloko wana vous mona c'est terrible frère nanga. Par rapport à dérapage, frère, il y a une question parce que moi, ce qui m'a plus choqué, qu'on décrit nous autres mobali, il y a Vina Yoko Fiolomide. Donc tu as ça internet, tu as TikTok, ça live, comme on a bangoté, basé on décrit nous autres mobali. Dengezali, forme nango, comme ça là, un papa qui est responsable, qui a des enfants, aux artistes amenés dans Boka Nabiso. Pour arriver jusqu'à Yako
salir niveau est-ce que allait récolter ma bien salaki parce que moi et salinga somo na qui on mawa et puis la regretter pour la famille na bana parce que ça na ban également comment on peut comprendre ça, interpréter ça, c'est qu'on décrit nous autres en tout. C'est la première fois que tu as c'est la première fois au degré, ça dit que degré à violence, il y a maloba, au écoute dans les réseaux sociaux, ils ont dépassé na babor na balim. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu ça. Voilà. Comment on peut interpréter ça, frère? N'a autant verset moi avant de répondre. Frère, dans Galates chapitre 6, on a verset 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Frère, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà. Donc ça veut dire, frère, Basarana Nzambete, Oyo Lonaki, Yamoku Buka. Frère Nangal, nous nous nabiso, azo récolté Oya Lonaki. Ozomona. Ça veut dire que nous nabiso, Erika Nganoyo Awa, na lobaki na ye, Tika Kulanda Fali. Fali ami bengi Mobutu, Okomi Mobutu. Okomi Kota Mobutu. Fali ami bengi king okomi double king. Double king. W king. C'est pas bon. Ça veut dire que ce respect azalaki nango vis-à-vis na yo, aboki yango. Abia tenamoni viango, to sola na biso. Ba ko finga yo. Donc yo vie yemoko, vie pe emo asala ba buzz pour communiquer salara. Toyo banda kala ko tumbola bazahiko ba papa wemba o papa top ndeye yende papa plus voilà jibe mukulu yakomi mukulu ozomona biloko na ye lelo sikoyo akoyi na pula mabe akoyi na pula sikoyo to comme l'époque ba warrior ozomona sikoyo ozomona sikoyo bakomi ko finga ye Zomon, il y a mon place à Zali, à Zabienté. C'est pas bien. Non, frère. Vraiment, ça fait mal. Autant qu'on a la Bible. C'est la loi de Dieu. Frère, au moins, sur ça, la mabé. Il y a un peu de ça sous ma bête. Pour Obuka, Ozoluna. Donc, ça veut dire, il faut se respecter. Ozomona, comment dans nos frères, moi, si nous avons besoin d'un problème, comment nous avons des réseaux sociaux, Esaïe. Nous avons même signé dans les réseaux sociaux, Esaïe. Bisous. Pourquoi? Frère. Attends, frère. Mais non, mais frère, oza papa. Amukolo no muniwana. Amukolo anabana anabakoko. Po bana msozo la kisate. Anabakoko ndenga sawana. Ozomona frère. Siko bazomona yo bana ba omona yo. Ozomona. Siko c'est triste frère. Tant on va sindi bongo, bisous, c'est pas normal. Et avina yo. Et puis aux intellectuels, n'habitez ça, mais là qui nous document, mais là, bon motoboy. Vous avez fait, il y a l'intelligence de Dieu et l'intelligence du monde. Quand les intelligences du monde, c'est au tel bleu aux salles. Tala, il y a un moment où on a été, on a dit, na kamu kutabote na kumba gawa, na kamu, j'ai vu kumba gawa. Si. Oh, c'est un abisso là tout. Parce que l'époque biso to ça ngwana. Na kamu ke babota. C'est triste, vient à biso. Moi, kumba gawa. Ouais, ça qui y a bon, c'est pas bien, frère. Et puis, donc c'est terrible, frère. Et ça m'a bé. Surtout, on se dit, ça va bon. Ce qu'on a dit, Diston. Donc, on est si quoi? Si on va te faire un peu d'Edison, côté le peu d'Edison. Attends, mon dans un impact à Edison. Attends, mon dans un abota. C'est ça. Yum tozo me mama kambuna yo. Et puis, Azad mal entouré. Na ser mo na Londres. Mama wiva wana, ce qui mama wiva. Ser mo ko mabe, talo ba ngo finga yepe. Zomo so ba ngo finga ye. Azo défendre ndeko là, c'est pas aussi ma frère. Tant ndeko no sala mabe, le ba no zo sala mabe. Tika bana. Frère, faut que protéger bana. Faut que protéger. Frère, ngapi na bot, biso ya on a lobé na to avant to ça na cette vidéo mo wa, bana biso to landela banko bota ya buzoba bongo. Au moins poto quand bongo nde ba mono bogar, bongo ba mono za danger mais mabe bana pozo kola na bango te, o be éducation na bango te, o pesa bango pe éducation te, quand ko tinda mbongo nde za ko boko la mona. Ozo mona, bana na baba bomba retardement. Ayini ba fana amona maman na mobali te, amona papa na mosité. Donc lo yenge. Mona na fana libala ndeni. Ozoma bibota ndengwana et puis au ser ya mukolo pe lisusu ozo sepa na makamba ndengwana ya ko to Londres bana msu bango ye dimana bango tala non le bane non je ne veux pas ça non tika makambo wana nini moi ça c'est le la maman metela lo yenge mimi lo yenge maman moko lo yenge hein il pas tia produit aura tika produit mais produit tiki ozoma na siko biso tebi via maman wiva na bato à Londres ba bengi ba biso na ndenge bana ne baza
mais attaque un enfant de Dieu. Je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de ça. Pourquoi bazo finga DT? DP azali. DP azali. Leka kofi. Pourquoi bazo finga ite? Pourquoi bazo finga maman alimte? Bazo bele pourquoi bazo finga bangote frère? Donc ça veut dire tant kota na loyenge, ezomona neti kanoti mbola na zongeli super aka finga Joniko. Joniko kota na ba bêtise akofite. Ezomona ya kota na ba bêtise on était oyo finga pourquoi? C'est comme dire pardon c'est l'équipe. Ah on mais après avoir torturé. Ezomona. Bato bakota buzo bane bazar. Ezomona frère, wana za vie na biso. Ezomona. Ngeza ko tete pataki longola na ficha ko longola nango parce que moi ça me dit rien. Affiche pas, c'est mon vieux. Na loba on a lingara vieux atika mabe. Parce que toi bazo fingi wana et ça biso passe pour yana bisoti. Fane ba finga yana pendabo. So pour ne passer faute na yemoko. Ozomona, faute na yomoko. Ozomona, ce que miti na place na yo penda charisme. So no bato batloga ba carrément pas. Faut moni carrément pas. Ba carrément pas sotal et mbeli na style alanda Kofi. Mais sotal ba carrément pas baza beaucoup plus posé que Kofi poani. Batuluko la banani baze quoi hein na bana Mikel ko la ba wera na ba jibe wana vous me bazar beaucoup plus posé que Kofi nyoka longo na parle même pas tam tuko ba pesa comme na vieux bombas tellement que charisme meleke bile il faut la poser frère il faut la poser et puis aux intellectuels la kisa yango vous me ba vie wana yango te vous me donc il vient à biso azo récolter car oye moi lonaki c'est triste le ba ko finga ye bon le ba ko dénigrer parce que ye moko muta lonaki yango voilà mais quelle peut-être l'implication avec répercussion en tout cas na bien sûr voilà sur l'avenir ya bana biso sur bateau parce que je crois que ça détruit quand même un tout petit peu non parce que ya on a le baki dit ngai chaque soir na vente à libota na ngai na conseil ba nga bana batala blo wana te nga so mona ntanso kanga te blo tam su copine mo la kisie mais comment ko protéger ce ko bana mususu parce que yo sali bongo mais pas bateau bazo na biso il faut ba parents ba sula na bana frère ba parents ba sona bana bangote voilà ba sona bana na bangote frère o beta ma moni mona sala kate mona comment on met la diamba moi on comme besoin voisin oui bien oti et tant on choisit mo bien ma kofi mais arrêtez parce que concert mon nango tout le monde ngana concert bana ngai avant butu to lala baye to vandi to partager moi verset moko allez to sambeli ensemble on a les kamboko lo balobi on a besoin prière obi to sambeli mon bana bazo kola faire une éducation bien banga mokolo banga mosa motu mobala motu biloka butu ko zoate mbongo mutu ko zoate donc c'est ça ba bien ba valeur ozomona ni ta limia il faut que puisse respect parce que ça nanga ozomona voilà donc c'est ça donc camarade à papa aza papa camarade à maman aza maman ozomona ezatege ko senga ka singa ka batuti ko soka mbongo mututi voilà donc ça va valeur respect yeba kolata kola saranzo tout donc ça va valeur frère c'est que yozo sona mona te obité mona na likolo a osala nini na portable azotala nini mona ça comme acteur à porno yeba no kututi ah voilà je te dis bah oui là ba téléphone Android donc attends obité ni na sala ya moto to ngana profiter kana to vandaka tout na lubaka nga tabou ezate voilà zo ko sebana zomona ngamona ngamoko bisanga bi papa linga na balota la porno pona yeba pe makamuko na robala ngabi oh ngabe ça c'est quel esprit avec la fois yeba pas yeba wa buko na robala kasi papa na yebele o mo o mo na poto là donc elle est tellement afu wala zo lo bala ouais nga papa ngafuna yeba so mobile so yobala nga lelo kasi na yebelo rote na ibité na kosimba wapi na ke wapi ngabi oh honnêtement François oh unjo maneno Moi, je continue. Mais c'est quoi la kawana? Il faut se voir par sur la maman de l'exercice. Maman l'a expliqué. Oui. Ni tinga so na frère Jeff, moi na ngai. Nga na so na Jeff, habite la moni moi si faut boyer. Yo ba sota na papa, ngabe. Donc moi il faut so na moi si. Na moi na mobali, papa so na moi. Maman so na moi. Natala ki vidéo mo ya boketi auto na anniversaire na ye. Natali maman hein maman c'est un abisso maman Didi Asoba Asuta maman Didi alobi ngaba na baba camarade na ngai ozomona quelle grâce de fou maman mais biso tabou non tabou wapi yebisa mwana basokola kanzo to boy faut ça boy faut ça la boy to ça na mobali boy balamba ka boy ba ozomona basimba ka mobali boy ozomona mais maman yo le barate ndeti mona pepsi bi parce que ngai so mobali ayelelo abalinga na yebilo muti nataka pour je vais habiller comme ça
je sais pas quoi faire. Il va aller chercher une autre fille. Oui, il a fait des François, il va aller bomba solo. Moi, na poto. Il y en a pas qui n'ont Mikiliste, na moi na poto. Voilà ce qu'on a la différence. On a moi na poto, donc nous biso. Pas Mikiliste, on tourne à côté de ça, il y a pas déjà. Ah, il ça va. Voilà qui. Nous avons des experts. Quelle grâce. Il m'a bien on est dans la balabala. Moi m'a bien on. Il a palette. Donc avec un expert qu'on les quand même ta mère. Dans cette formation na bailleur, na professeur, na quartier. Donc bien dit. Donc jusqu'au cours moro accéléré et puis cours moro a sauté d'étape. Continuez pas la chambre, on va banana bien ça comme dia. Donc moi azaba cours moro tu pressé mais je te dis frère, c'est histoire vrai. Nga biso de tika kinikala. Moi to zonga na quartier la terre na 98. Oui. Donc après Olympia to zonga kino wala. Obi non, c'est na nini na bosanya après Olympia. 97 non 97 97 98 par là. Toi to connais qui na Kofi frère. Nga ndeka na tika kini donc tout le monde bana moya bien na ba minanga to le restaurant to bon to kana limité to kana limité place mo frère. Bon nga pona to mi bana mo ki toko ba français nga bana bien donc l'idée la quand to ikala kaka na ba tasok ba français fait bilomo et ça on a tiré na kin bon ba ki pe ba 19 ans 20 ans par là on était jeunes aussi nous frère to bito nga pona sonika na zuma koka no turbo king kuna suki nini frère bana la ba mela masanga suka ba bandi ko bina Merci papi Fatah qui n'est pas maboé. Voilà vitesse on sera là. Donc c'est triste. Voilà, c'est triste frère. Il y a des parents. Bo solo la kana bana na bino. Bo benda bana matoi. Mwana vomi abebe la libanda ki abebi na ndaku. Ozomona mwana memeli zemi na ndaku. Frère, c'est une honte et puis ça échec. Voilà. Ça dit il faut solo la kana. Le bas que moi na tam so boko yo kayo, ça c'est autre chose. Mais pour na yo maman ozo tromper papa. Soit papa kenda maman mwana mona okotsa mibali na ndako changer bango mwana akosala pareil azomona yo pe papa ndenge moko mwana okenda pa likango no ozo mwana couvrir yo mwana akosala pareil ozomona donc yango ba papa faut bazala ba charismatique frère faut bazala un vrai père na ndako ndenge na mona kayo wana bomona ke bo blague te yona ozomona donc moi papa mwana za camarade na yo te maman ba maman so yembo maman mwana kola maman pe kola au moins maman nzoto nyo su kangami boy ata yumoko moi c'est libala za boy et c'est moi c'est libala kola ta collant vraiment frère voilà ça sujet monsieur non et ça yango makom tozo beta frère c'est moi c'est libala yo moi c'est libala ola ti collant ça dépend nzoto na ça nzoto wa mike ça peut aller nzoto biso maman de sala moi nzoto biso maman ça c'est nzoto mikiango frère moi mobile ya muke na moi c'est muke tala bango monaka moi c'est muke na muke na yo wana na forme moto la nzambe ameka nzoto et décédé écoutez yango na ndibu allez roba moulay babi faut que bomba nzoto faut moi ça libala faut que bomba nzoto na yo voilà so là obomi nzoto te so ko za moi ça balabala donc so ko za na moi c'est bon moi c'est na ndako ala ta ba kola yeba ka za na esprit ya balabala longola esprit ya balabala wana faut ça yo pe papa ozana moi c'est na ndako mais ola ta ba serre corps ya bilamba ba pédé frère et quand yo nzoto ko lokola kwanga nsesa yo no zo le kabo un homme marié avec les enfants tu peux pas t'habiller comme ça. Faut le respecter moi si na bada tala mobile nanyo yo wana ba piso respect mbala mo ba pese na mo no respect ozomona ba muni bal ta papa na bango un papa reste frère moto to na kini ba papa ba âge to to zala ngo fa to ko mikolo ba papa na biso to na kini mais ndene ba kila ba charisme wana oh papa côté mutu bokina ba chambre ba na ba 32 ans frère je te dis voilà c'est terrible mais le lo mona mutu 50 ans il y a un ligo 60 ans tala tout le monde tangam talibana libanda ne petwande arrêtez voilà ça c'était l'émission na biso lelo bambote mingi na Picho Pacho de Norvège Picho Pacho alors tu la biso na Belgique azozonga bote vraiment mingi voilà donc il y a une émission surtout comme la souka frère parce que attends donc émission na biso lelo donc bokanga bana éducation ba pour so na bana parce que mokila onde to mu kozonga buzobe comme kozonga na kata communauté faut vraiment to keba vraiment pour la bana biso parce que ba copier biloko mabe ozoli kala ba réseaux sociaux voilà et puis ba tala ka yango ça c'était faut comme ça bana ko tala ka ngote faut moni par jour lingaka
au côté loka il y a bien na mutu mais biso ba congolais zaka au côté masa moi bisanga frère moni na kinya chaque jour nous mo côté te logo mo côté nini yoka côté ata soulier ata chemise ata massa donc il faut côté bien matériel nzoko mundele mo na bibliothèque il faut côté logo mo na telle information mo zomona et logo mo go fait côté net le côté bino ba janus côté bino ba mitre côté bino faut que côté que logo ndé na mutu voilà pour te faut tous à la mayele. Merci en tout cas mon frère Jean-François Fongeto pour cette émission. Merci à tout Balandi Bisso. Vraiment encore une fois, merci beaucoup la fidélité. Voilà tout le monde mon frère. Donc on a dit le basuka, tout le monde suka. Le basuka kaka bien aimé, ça n'a pas verset mon combo na Jésus Christ. Nazana 1 Corinthiens, c'est là verset mon yilinga awa 1 Corinthiens chapitre 7, voilà verset 23 et voilà. Je l'ai au nom de Jésus Christ là. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà, de bien-aimé. Nzamba la taki nzoto akufi pola yo nanga yanto baka bato yiso akufi la ko commencer esclave à montuté bako sayote yaka na église bako sayote yaka na mbongo boy obona ne pesa mbongo boy somba pesa mbongo ndenge nzamba batela ki makamba lokuta sengande nzambe merci fuka mande tika chunu na maboko na ye ba yenda batela kayo nzamba na besoin mbongo na yo te nzamba na besoin ya bomoyi na yo voilà mutana besoin mbongo na yo eza guru wana tata pasteur wana ndoki voilà et puis biso bato benga na pasteur don. Il a fait des dons aux hommes, les autres comme pasteurs. Mais nous sommes tous des frères. Peu un faux, pasteur, prophète, révérend. Donc makambalo kuta, bien me pona ko séduire bino. Nous sommes bâti ba col pastoral. Nous sommes bâti ka catholique. Mais donc bato lokuta na lokuta pona ko séduire bino. Yesu azoloba que personne ne vous séduise. Tangamande na Yesu. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu. L'abandon du péché. Akotambola na yo, okubali sabala na tembe ndenge biso to bali saka lelo. Bene ozo musala bien ndenge biso to zanango. Quel grâce benga na 5 heures. Fait na ke musala ngape na ke. Fait la lumière. Ozo mona tellement tamba. Ozo mona mtumora vivra bien. Azanga un éroté. Ozo mona ça on a besoin café meli, on a besoin coca meli. C'est ça nzam. Mona nzamba zara bongo. Aluka ba milliard te. Mazala bien. Azanga logoti. Mona bana ti. Mona bana ba olena ba quick, bana ba vélo. C'est comme ça ba million te mais ba bien. Et azomona kolanda batu wana te balala raté basala ba sacrifice butu obino bolanda wana ba melaka makila bien aimé balala kate ba bomaka batu bino bolanda ba politicien ba faux politicien ba faux musicien ba faux pasteur monde na bango bien aimé kangama na Yesu oko dominer sur bango to leki bango na force ba banga kabiso ya batina ka minduki pona mulimo boye ba kokarate keba. Amen. Quelle grâce. Merci en tout cas Baleko Balandi, tout comme Nasuka. À très bientôt. Merci avec mon frère Jean-François Ifongue. À très bientôt la prochaine numéro. Ciao. Quelle grâce.